lelo a bino shiko alali engambe mobali akufi lelo aza esuna biso te esengo na bino eza wapi? Est-ce que boyebi ba culpabilité botikali nango? Et puis à ma grande surprise na oka moi-même na morga 51 ba okotisa matanga na ye yoka batu bazokoya na se batu bazolela batu bayo lakisa ke no biso nde tolingaki vraiment shiko. Ah bon? Donc boyoki sangwaliwa nde bolela makasi. Donc boyoki sangwaliwa nde vraiment bo lakisa biso ba o totikali ke no bolingaki vraiment shiko pululu. Bo manifestaki bolingo wana te pona nini de son vivant. De son vivant bolakisa bolingo wana te pourquoi? De son vivant fait bon l'accès bolingo wana zaki na posta nango et surtout na ba dernière minute awa. Bo sali likita bino la bino ba comédien bo écarté na monde ya Nzonzing. Azali sur na monde ya Nzonzing te courageux qu'il est à monité musana nga yango. Na liaka awa. Na meka un peu kokende pe moi Nzonzing ngo par-ci par-là nde tomoni ndeko na biso courageux qu'il est, il était encore jeune, mai na makile zaina nu azali na mai na makila na nzoto, il était encore fort. Nde salaki que au moins azumwa canot rapide akatinga bo braza moi Nzonzing aobeta moi ba biloko na ye ba moi ba comédie na ye ezo foute moi 10 fois moi 20 francs parce que yango musalo ya yebaki nani ngo bosani pululu na banda kunda banda ko sekisa biso nani abosani pululu me bolingi kaka bozwa bozipe étoile na ye bolingi ka bozwa bolalisa mutu na ye awa ya lali akufi bosepeli hein yango monde théâtre ngo komo bangisa batu mutu no sa okota na monde théâtre azaka na posa simba kisi azo banga poso na kotika pamba boye bako obokela ngambasu bako obokela ngampese bako boma ngai bako tindela ngamuto maladi kize okutu azali na banzela mabe asimba kikisi au retour au boye non muto otambola boye ba traitement ngo na Congo ya malonge ezana nute kolia kutu ya pasi bosusu muto ngo bolongo lie na mokili vraiment boweli nini bolingaki nini bolingaka kufa ndenga kufi bongo kokosa biso kolela nde bozolela wana po ni ba artiste comédien na biso bolingani te po ni bolingo ezate entre bino pona nini bowela nini mituka me botika ngo pululu so azali na bandako na minute eza wapi etikali déjà famille noko papa kulutu bazozela bazotala déjà bato basala bato mabe bosi bokufela ba être cher. Est-ce que bosi bokufela pourquoi kaka na monde ya théâtre pourquoi kaka bokomo lembisa bato bokomo ba ese bato ata biso ba chroniqueuse ngona ba chroniqueur ba journaliste ba bito za mité mamabe meto ko na ba niveau haute kaka na ne oyo meteo mbasu kaka na ne oyo nani comédien na biso oyo autozo problème oyo epela autozo problème mbasu kaka na ne oyo actrice na biso oyo tolingaki mingi mindondo atiki biso kaka na ne makambo ebele zo landa kaka bino. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada na États-Unis en Amérique du Sud, aux la Russie, Asie. Il suffit aux la adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro et komami na écran.
Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Bonjour, bonsoir fidèles d'Elengia Congo, bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo, la battante, la 3 fois sucrée Nabino, Elengia Congo, chaîne d'actualité Kande Tolobaka et chaîne d'information, surtout Awande Bozora, vraiment d'information, il y a sûr et puis la source. Aujourd'hui, ça ne sera pas comme une émission, mais ça sera juste une analyse et puis je serai seule sur mon plateau. Dans Ozalanga Moro, vraiment, na mekampo kolobele la makambo. Ils ont bêta pendé, ils ont frappé, ils ont ça la passe na mitema. Oh et simbi vraiment en tout cas famille artistique en fait et simbi vraiment ba comédien tout. Donc baza vraiment la tristesse moro saranate puisque là ba auto perdre mutu munene comédien na biso munene oh biso tout ebaki na kombo ya Chico Pululu. Donc vraiment aza sous na biso te atika biso depuis 3h du matin. Il y a lelo donc aza sous na biso te lelo non mais qu'on peut analyser sur ça. Mais avant ça je profite de l'occasion pour saluer couple Mbelenga Tracy Diasuka et Tracy Mbelenga et Glody Diasuka, la mignonne ainsi qu'à toute la famille Mbelenga Bambote et Bele Bisika Bazwami. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Louisan Ombata Segen Inde, donc en Afrique du Sud, Bambote Bele na Didi Maba Panama, Didi Maba Panama Bambote Bele na Anani Kodia, la fille attend donc la fille à la page quoi donc babi avec Yende Makambo quoi. J'aime Boda bah j'aime hein? Donc Bambote Bele donc voilà Bambote Bele en tout cas na bino tout wana na saluer na moi ya lelo na midi na après-midi ya lelo Bambote na bino bisika bo zwami lelo na me kampe ko solo la li solo ya disparition ya moko na biso comédien na biso oyo tolingaki mingi na kombo ya Chico Pululu lelo atiki biso azali suna biso te lelo akei amoni ata 2020 te puisque mokili boyi mokili elingi te ya kota 2020 torofete ndenge nini eloba modero esengwa fete sili toza suna esengwa fete ta lelo tomoni Pululu aza isuna bisote. Ça fait tellement mal. Ba comédien pourquoi bozana bolingote? Ba comédien pourquoi na ebité bokomi na bo activer ki motema mabe moko entre bino ezo mema bino wapi? Ezo mema bino wapi? Mutu nyonso aza na posa comme ma patron. Mutu nyonso aza na posa ye moko azala na ba bien nyonso. Mutu nyonso aza na posa relation nyonso ya poto ezala kaka ya ye. Mutu nyonso aza na posa code ya kaka na ye. Donc akuzaku tu na posa repartager yango na muninga te. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Lelo pona ba posa ya mokili. Biloko ya mokili. Et comme osala ke bo écarter baninga, bo éloigner baninga, bo cha tristesse na mitema baninga, bo cha pasi na mitema baninga. Lelo bino Chico alali engambe mobali. Akufi lelo za isuna bisote. Esengo na bino eza wapi? Est-ce que boyebi ba culpabilité botikali nango? Et puis à ma grande surprise na oka moi-même na morga 51 ba okotisa matanga na ye yoka batu bazo koya na se batu bazo lela batu boyo laksa ke no biso nde tolinga ki vraiment Chico. Ah bon? Donc boyoki sangwaliwa nde bolela makasi. Donc boyoki sangwaliwa nde vraiment bo lakisa biso ba o totikali ke no bolinga ki vraiment Chico Pululu. Bo manifesta ki bolingo wana te pona nini de son vivant. De son vivant bolakisa bolingo wana te pourquoi? De son vivant fait l'accès bolingo wana zaki na posta nango et surtout na ba dernière minute awa bo sali likita bino la bino ba comédien bo écarté na monde ya Nzonzing azali sur na monde ya Nzonzing te courageux qu'il est amonité musana nga yango na liaka awa na meka un peu kokende pe moi Nzonzing ngo par-ci par-là nde tomoni ndeko na biso courageux qu'il est, il était encore jeune maina makile zaina nu azali na maina makila na nzoto il était encore fort nde esalaki que au moins azumwa canot rapide akatinga bo braza moi Nzonzing aobeta mo ba biloko na eba
moi ba comédie nae ezo fouté moi 10 francs moi 20 francs parce que yango musalo ya yebaki nani nga bosani pululu na banda kunda banda ko sekisa biso nani abosani pululu mais bolingi kaka bozwa bozipe étoile na ye bolingi kaka bozwa bolalisa mutu na ye awa ya lali ya kufi bosepeli hein yango monde théâtre ngo comme bangisa batu mutu no sa okota na monde théâtre azaka na posa simba kisi azo banga poso na kotika pamba boye bako bokela nga mbasu bako bokela nga mpese bako boma ngai bako tindela nga muto maladi bako sala nga boye bako lianga bako lekisanga bako zongisa boye comme mona ke nzambe kuta za sous importance te pona ba comédien na biso bako mokele banzela mukuse ba simba kisi no ba moni ke protection des atomes so na ke na kati mo nzoloko so na ke na sali mo eloko boye na tie mo mayaka na na lati moi section oyo bona sali boye nde sécurité protection na nga yangwana baza susu na nzela nzambe te po bakomi ko banga po makambo pe nzambe babeza na pe pas cité biso pe to wana kata bo nzambe to bi ke za na pe pas cité ba condition kili ba préférer ko ke banzela mukuse na kangata mo nzoto na ke natapa nganga songolo kinganja mona ngai te mampu ya kuna tala ngai te o kuna mona ngai te na kanga nzoto po maladie ekomi ebele bazo bwaka na bango bozo luka nini ata ba mission to yebi bango bazo koma na ba niveau ta ba comédie boza boy bisanga nanu biso nyonso toluka moi 10 francs ngo moi pe quotidien yango kaka biso nyonso tozo bunda nango moi lipa moi méga ngo moi crédit moi futa moi ndaku ozana na moi moyen de transport en dehors ya wana okoboma mlinga na opo ozwa nini babi atoboti kizengi na yo luka azala wana tika ya zala wana atandenga zo sekisa yo soki lelo azate pasio video rotika la boyebi yango te ata za kizengi botiki wana botala kae asekisaka ta bino na kizengi yango wana ata za motema mabe adie la justice nzambe nde muto yebi ndenga asala la justice na ye mais pourquoi biso na mokili to comme ko se faire justice biso moko ezalaki aboke li vie de loin malade totiki vie de loin ote kutu ndenga zawana aza motema mabe aza impoli boke bosali groupe mo un bon nombre de gens boke bo diaboliser et pas ba producteur abanda susu ko sala théâtre te asala su nzonzing te siko bino musala nini bopesa kiye tango azaiki en vie en dehors ya nzonzing en dehors ya théâtre et comédie bopesa kiye musala nini mais musala ne zaiki yango tango bobomi musala na souci ko zo ete ndenge nini souci ko zo ete ndenge nini modero alobi ke asante ki vraiment frère na azali na ba problème na kata mutema biso na so ba o to ba genre batu mo boye o mona biso même so likambo eza j'ai l'air d'une femme forte mais à l'intérieur de moi je suis meurtrie sur tous ces problèmes et touché ngai vraiment et ça batumsu ba ka ko exposer ba problème na bango boete et ça pe na batumsu ba bimisa ba passe na bango boete et ça batumsu so suke na moté mais ils ont rongé ils ont lié le to comme mona ba crise le to comme mona boy après tant kufa bokom ko akize okutu azali na banzela mabe asimba kikisi au retour oh boy non muto tambola boy ba traitement ngoko na Congo ya malongo ezana nuté ko lia kutu ya pasi bozo so mutango bolongo lia na mokili vraiment boweli nini bolingaki nini bolingaka kufa ndenga kufi bongo ko kosa biso ko lela nde bozo lela wana po ani ba artiste comédien na biso bolingani te po ani bolingo ezate entre bino pona nini bowela nini mituka me botika ngo pulu so azali na banda kuna minute eza wapi etikali déjà famille noko papa kulutu bazo zela bazo tala déjà arrêtez après un certain moment il faut to meka un peu ko redescendre sur terre bolingi nini soki lelo ya tika ki ba bien wana ba famille déjà ba otalango ba famille déjà ba otia misu wana akei est-ce que tu biso za na posa ya matériel biso za na posa biba bien mutu toto za na posa ya mutu ye moko lelo alali esengo na bino za wapi culpabilité etikali na mitu na bino ça fait mal moi je me dis bien est-ce que bateau ba sala bato mabe bosi beaucoup fait là ba être cher est-ce que bosi beaucoup fait là pourquoi kaka la monde à théâtre pourquoi kaka bokomo lembisa bato bokomo ba ese bato ata biso ba chroniqueuse on ba chroniqueur ba journaliste ba bito za mité mamabe mais to comme na ba niveau haute kaka na ne oyo météo mbasu kaka na ne oyo nani comédien na biso oyo auto zo problème oyo epela auto zo problème mbasu kaka na ne oyo actrice na biso oyo tolingaki mingi mindondo atiki biso kaka na ne makambo ebele zo landa kaka bino.
beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Mais ce qu'on a ba musicien, bolo ba na biso nanyo bosi boyoki akufi. Na ba musicien. Nanyo bosi boyoki déjà eu problème. Bozaka kaka bino. Finalement c'est quoi? Ba mbongo ngope bozo wela ezo tape na mutoki na bino pete. Ba koda batu. Batu apotonde ba okanisela bino ba otinde la bino. Ata yomoko. Mais ce qu'on a vraiment na talent, mais souka wana. Sala musala na point bar. Pourquoi koko luko sala okoma ko envier na muninga? Beaucoup fait là-bas être cherté, je vous dis. Beaucoup fait là-bas être cherté, ça fait très mal. Mutobo Lali Siwana. C'est quelqu'un, je ne sais pas, c'est peut-être un grand de sa famille. C'est peut-être peut-être Muto Songolo Pakala Tchelaka pe Likia. Azaki Tamsu Kotangi Sandeko na cousine Yaya Mwana Leki. Lelo Alali Wana. Est-ce qu'on a bien zap? Est-ce que Borozo Mikumba est famille? Est-ce que Borozo va charger Azalaki Nango pour la Nini? Balobibi, c'est pas à nous de juger, c'est à Dieu de juger. Ceux qui disent Kambama Zali Toti Kanzambe Yemoko Asala Makambuna Ndenge Yemoko Asale Laka. Babi intervenant en retard, mais le beau connaît ça moukousete. Nzambe tango frappaka. Ezala pasi mingi. Lelo muto alali boye. Ayoki ka malaise mukie maladité loroté akufi. Après avoir ko sala ba voyage na ya uti ba mwanda uti ba braza. Ba point noir ye wana zongi boye. Aye a umelité. Azu même temps soutana ba connaissance ba famille na été. Azu temps soutana ko solana bango te ye wana lali ebembe. Elombe mobali. Vraiment. Bon moto na biso ezawapi eke wapi congolais poanya lingi muninga ne congolais te makambo na omona ngona ebité vraiment nzambe mboka oyo pena na ebité penza soki pe na ebité vraiment ki mutema mabe ozo uta mutu no saza aposa ko maloko Audrey Luzolo mutu no saza aposa relation na eko magrevi futila asola kana liebo mutu no saza kana posta doki aza relation soka mona Audrey azo solola na Didi Maba Panam azaka na posa Didi Maba Panam pe koma yaye soko zo solo la kana Luizo mbata second ends yepe kaka yepe fo kaka Luizo koma yaye ah mais attends on comme une relation Luizo mbata okabelo mo peseri a opeso ba bien na eta a opeso héritage na été mais pona ni mokile comme jalousie motema mabebo epeli mokile peli moto to ko liana. J'ai compris que Kalamingi était vraiment tout comme en 2020 25 awa ba tout comme olia na fara ezasuna ndenga ba kindo kité hein to comme pena donc pena omoni pena pa olalika na butu boye refuser ka yelio bien mbeli na maboko bodre ya te no bare o kaka po pesa nga kanda no bare o kaka makambo no e comme trop c'est trop et comme trop c'est trop tozo kene nango ti wapi ki motema mabe na baba congolais tozo kene nango ti wapi en tout cas ils makambo kutu o na kokota makamte mais en passant na okota ngo tata mo albumunene ya libandi na mona ki lobi ayaki koloba makambo ya Fally Ipupa awa alobi o Fally Ipupa robeta te yo za nani papa vandi sa famille na yoko zelambonga banako hein Fally abwa abeta te pona nini ba combattant
Fatia baki bozonga na mboka boya ko bunda awa. Boye ko bunda te pona nini botelemeli fali. Fali akotisi ba courant ba mai na ba commune belé na Kinshasa boyo ki angote. Fali zo contribuer pona mboka boyo ki angote ki motema mabe ya congolais. Tozo ke na ngoti wapi. Bon fali skosoka betite yo zwi nini. Ndozi musana na poto po boto ebi bino bokomo la na bakata ba voiture bokomo la na bakata ba camion bokomo sala ba tente kuna na poto lo belé pe baza bisika te ba sans abri. Mais internet bino tout ba patron. Muto bino bongo telemela wana. Oya osala na Congo boye biango. Ba ONG par-ci par-là. Azo sunga na ba este o bino kutu bo sala te na ba poto la bino. Biso ku ba chroniqueuse that bonne année yango to lela ta ba code ezoya. Bongo ya ko sunga ba orphelin, ya ko sunga ba veuve ba nezara ta na homme de vie bo osala ta ba dobo sala rango. Ya kodi kutu ya na ngote. So didi ma ba depana matindi na ete. Bino botindaka. Metal la ndenge soki bomoni micro wana encore ba direct c'est comme na Facebook au vandi au sali direct. Fali akobeta te oyema be oza mwindu bokomi mauve. Donc osiliki makasi kapo fali abeta te. Siko so fali abete sani. Et ça bino nini. Tala ki motema mabe a congolais place eme mabiso. Tokomi na kindoki na kimotema mabe envie moko ya makasi. Sorcellerie ya fara. Siko bolali se lombe alali. Bozwi nini? Pululu na ngai vraiment chico. J'ai envie de pleurer. Nakanisi mambo belé. Koku fait la muto c'est important na famille. Muto azala na mai na makila il est encore jeune. Ça fait très mal. Ba te belé na minute bo kaka ki akufi bo ko ka ko réaliser liwa wana te. Boko ka réaliser liwa wana te. Un jour bateau bo sala bateau mabeso bo perdre bateau bo baza cher. Bo comprendre pas si ya liwa. Mais nabi ke pe bo abando ki ata batango pe bakufi bo yoka na bino pas cité. Parce qu'il faut être vraiment, faut avoir un cœur noir pour réagir de la sorte. Il faut avoir un cœur noir pour jalouser ton voisin. Il faut avoir un cœur noir pour na rolali se bembe. Bo stressa ke bo pesi pasi, bo sali likopa, bo sali likita, ye lisusu te, bo traiter d'impoli, bo traiter d'endoki, bo traiter de mutuboye muta empoisonné vie de loyer muta sali boy, vie de longa kufi, vie de loa la simlo kaza nzamba za envie, ye mo vie de longa le kakutu poatanga komba muta sala mabete, mais yoka ba spéculation awa. Ba spéculation zakaka ye na makita ko tonga. Pona nini lelo swala li bozwi nini bozo lele bele bo lingani na bino te ba comédien de bozana faute prida babi même imde boza bo sala bekiri boza ba groupe ote nga camarade intime na nga tel camarade intime azan zambe babi en ami c'est un ennemi qui s'endort tangwa ko lamuka déplace mabe yaka yo pesa ka confiance na camarade bozana ewana ka confiance akota na chambre na yo amuna bisiko tchaka ba kaleso na yo amuna bisika intimité no za pesa ka confiance po enda za malamu mukola ko lamuka za ko lala ti aza ko lala mukola ko lamuka okolapa. Donc voilà, c'est par ici que je mets terme à cette petite analyse et j'adore ce moya makasi na kwa kuto bima ba moyo wa sa banaliste mais so na bimi pona Chico Pululu. C'était un de mes meilleurs acteurs. Les lois za isusté. L'un de mes meilleurs comédiens, les lois za isusté. Et ça la passe, ça fait mal. Boke baba oh bozala succès lelo. Boke ba oh papa moi mukola zo na été na monde théâtre alinga approcher yo tika. Oh yaya moko boy po eza ba tebe na monde théâtre bazui vie awa na théâtre ba tika ngo peka na théâtre. Nzamba pamboli ba na théâtre azui pe lipambolo kaka na monde théâtre. Asila mais aboyi pe ko tika théâtre po azalaka wana a contrôler ba vie bana bato bazo sala succès ba vie bana bato bazo zwa po ye azalaka achaka poison ye azalaka boka maladie ye azalaka bebisaka ba vie batasi akomi mukolo mali ko tika ati ko tika bana mike bazwa place te kande to ba système ya ban pour sala bana bavanda ya lingi bana bavanda te ye peka na kati ya bana ye pazalaka wana po nini ayebi ke ngami sana ngama be fo yingela kaka na comédie o fo yingela kana na ki acteur to ki actrice o ngana sala ka bat mabe. Merci beaucoup à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka la mignonne, Louison Mbata second hand en Afrique du Sud babi donc yende makambo quoi. Donc voilà Anani Kodia Bambo Tebele na ngambo na j'ai été assisté par Rifizeke
refusé que confrère nanga Elengi ya Congo mutumo paza waye alelakane en pleine émission. Donc voilà, à Marula, Bambote Belé na JM Boda Bambote Belé batuturo balandi émission oyo. En tout cas, tenir un regard derrière la caméra, c'était comme ça l'homme noir, hein? Babi sango na biso. Yécoute alobi ngata lelo na zui makambongo na osimba na micro te na ozanaka na sima caméra po na bona ba tentation internet embadi pardon. Voilà l'homme noir derrière la caméra. Gloire diakie c'est na biso mutu vraiment linga musala lokwa gloire diakie c'est na en tout cas na monde internet on a évité ce bazata mi balé, hein? En tout cas félicitations Gloire diakie c'est bilili kitoko bomo na boeza po na ye. Merci à ma maman chérie que j'aime beaucoup, ma maman Antoinette Minoko, à celui qu'on appelle Chico Mawatu na Canada, Bambote Belé, à José Kabemba le vieux garde-robe, Babi Mutatika Kombo Kala. Donc voilà, Bambote Belé, la grande sœur d'anga chérie, Rifram la douce BM, Clarisse Massevo Motema ya Jérémy, Sylvine Tumba Motema, Marcel Mazamba. Merci Narodou Kumata di mon master. Donc voilà, donc merci. J'espère qu'analyse ont servi nos leçons. Moutaopé sa confiance dans mon kilo à part Nzambe Azana été. Et puis bateau Azana système au bon baramakambona mtema bokeba maladie ezali bokeba maladie ezoko et ça va tout brisque ezali bokeba celui kambo ezali luka olela la prière luka se défouler biso ba otolanda nzela Nzambe toza solution à ba problème na biso. Donc voilà, c'est par ici que je mets fin à cette analyse. À la prochaine, bisous, bye. Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.